Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na ba masolo ebele oyo tokolobela bino na oyo etali bongo. Mai mazali koleka kati na biso ba Congolais oyo tozali na étranger. Pe tokolobela lisusu mai mazali koleka na oyo etali bongo masolo ezali koleka kuna na mboka. Bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo tokosenga na bino bolanda penza émission oyo na bokebi po ete masolo oyo tobongiseli bino ezali masolo moko oyo ezali pona kotalisa bino ba makambo mwa mingi pe kolakisa bino esika nini bosolo ezali. Pona yango ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwa loyembo moko ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba
bakoma kozwela basi ya bato oya ye azanga mosolo mpona mosolo amama basusu basomi basusu babondela basusu bankumu maya tokei kosambela tozite na mokili ya nse omandako nzambe ekolela tolengela bomoi bwa nsengo ozali koboyanga mpo nazanga mosolo mpona mosolo amama amama zimbo amama amama ibazanga libala po babokilo balobaki azanga mosolo mpona mosolo amama amama ozali koboyanga mpo nazanga mosolo mpona mosolo amama amama azanga zimbo amama amama ibazanga libala po babokilo balobaki azanga mosolo mpona mosolo amama amama basusu basomi basusu babondela basusu bankumu maya tokei kosambela tozite na mokili ya nse ongandaka nzambe ekolela tolengela bomoi bwa seko ozali koboyanga mpo nazanga mosolo mpona mosolo amamara amamara
radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo oyo tobongiseli bino mpona kobetela bino bamasolo oyo ezali koleka na libanda ya mboka oyo na kati na communauté congolaise pe na kati na mboka oyo ezali koleka wana nyonso ezali ba information oyo ekipe ya radio Zoumel 1000 tobongisi mpona kopesa bino mokolo mwa lelo. Bandeko babolingo na banzi bowutaki koyoka ndenge nini masolo oyo ya senko oyo ezalaki ete mokolo mwa samedi il fallait basala clôture ya masolo na bango po ete bayeba soki masolo wana balongi na yango to balongi te. Me bandeko ndenge tozali koloba boyebaka ete masolo wana epesi libungu tulu pe eloko moko ya malonge ebimi kuna te pona nini parce que Nzambe alakisi biso ete ezalaki na yango kaka masolo moko ya bato oyo bakendeki po ete baluka musuni na bango me Nzambe akonfondre bango bandeko ndenge balobaka kaka bazongi maboko pamba bango bakanisaki ete bakopartage par na bango ya gato kuna me bazongi maboko pamba yango wana ezali kolakisa basigne oyo ke Nzambe akomi kodirige nde mboka na biso ezali lisusu bato bino bozali komona te lokola ba leader na bino kasi ekomi moma oyo Nzambe azali koreagir pe ekomi moma oyo prophétie ya papa Simon Kimbangu alobaki 4e président nde akoya kosukisa masolo pe ye pe moto akosala makambo nyonso tuna mboka na biso mikakatano ekoya bakobundisa ye makambo ndenge na ndenge me bato wana bakolonga te pe président wana akose maintenir na place jusqu'à ce que akokokisa oyo nyonso ezali ba réalisation ya mboka na biso pe sima na yango nde tokomona makambo nini ekoya na sima na oyo etali bongo prophétie ya papa Simon Kimbangu. Bandeko babolingo bomonaki ndenge nini bato basalaki makelele mpona koganga pe koloba Félix Tshisekedi président nani premier ministre bato misusu basaleli yango ba publicité bato mosusu baninga ya Félix Tshisekedi oyo bazalaka na poto awa bakangi biloko na bango bakimi mbangu na Kongo balobi kala te aza kokoma premier ministre mwa par na biso pe ya musuni ezali me bandeko wana nyonso ezalaki bandoto ya baba. Mandeko oyebi peuple congolais on dirait Nzambe apesa peuple congolais misu mais peuple congolais amonaka te. On dirait Nzambe donc Nzambe apesa peuple congolais matoi on dirait peuple congolais bakangaye matoi na bakoton ayokaka te. Pona nini tolobi boy? Bandeko bamakambo ezali komona na oyo ezali koleka na mboka na biso ezali kolakisa penza ke oyo likambo oyo ekosimba te. Mais bato baza na lokoso ya pouvoir bato balingi kaka partage ya gato baza koya kolinga kotalisa bino ke te likambo oyo ezali boye kosimba mais na miso ya bato na réalité za kolakisa ete likambo ekosimba te mais baza kolinga kolakisa bino ke non likambo ekosimba. Bandeko babolingo bomonaki ndenge nini makelele salamaki ndenge ezali wana président Etienne Tshisekedi batie na kote ya communauté ya basage po ete yendaka mbaba masolo mwana na ye Félix Tshisekedi yende akokoma premier ministre bamakambo ndenge na ndenge boyokaki ndenge nini bakangaki bato matoi
mais ezalaki kopesa mawa tango toza komona bato bazali koraisonne lokola bato moko bazali na bapays moko oyo toyebi te soki ezali kote nini on dirait bato baza na désert baza koyeba makambo eza koleka na mokili te mais lelo oyo bino moko bouti komona po tolakisa bino ke makambo oyo ezali koleka na mboka na biso ezali basigne oyo ya profesie ya papa Simon Kimbangu malgré bato mosusu balingaka kondima yango te botala bino moko bazwika bamba ya poste bapesi na Etienne Tshisekedi balobi ke yo nde kozala responsable mpo na communauté ya basage mpo ete okontrolaka nyonso mais mpo omona ete maloba oyo papa Diangenda alobaka ke Etienne Tshisekedi akotikalaka jamais kodirige mboka oyo Congo mpo na makambo oyo asalaka boyebi eloko nini esali à peine même bapesi ye ebonga wana na masolo oyo ndenge ebongisamaki na nzela ya Senko nzamba ye mbala moko fiaku nzoto ekomi na bolembu mbala moko minganga na poto balobi ne ayanoki po ete soki botiki eboye ekozala somo Tshisekedi ye wana azwi avion akei ndenge tozola koloba boye ye azali na mbetu ya hôpital tango esali bongo mwana na ye Félix tango amoni départ ya papa na ye ayebaki deja ke lokola papa kei boye ngai masolo na ngai ekomi kaka masolo ya ndenge ya kikoka ki premier ministre oyo ndenge tozalaki kokanisa en tout cas ekosimba lisusu te bandeko lokola basi basalaki plan na bango bamentenaki kaka kombo ya Félix Tshisekedi na liste eye nde azala premier ministre bandeko eza kokamwisa ntango naza komona bato baza kokanga Félix nde premier ministre bandeko bato bayebi kosekisa mpenza bangombe Félix Tshisekedi oyo bilembo eza komonisama bapesi ye abimi député baninga mosusu bakoti bango balobi bango tokokota te mpo tokolingi te kosangana na bato wana gouvernement ya basanguinaire toboyi biso toza bato oyo tolingi te tokosangana na bango te oyo nyonso kokota kuna aza su mutu ya UDPS te mais na Kinshweki Félix Tshisekedi nzoka nde azwaka mbongo aza kokosa meme badiaspora ke non ya kota te azwaka mpe mbongo te me babruye eza kobima mokolo mosusu bandeko soki ngungi nini eswaki honorable Zakari Bababaswe abimi mbala moko alobi me bakongole boni boza bayuma boye jo wana Félix Tshisekedi akosaka bino aza kolobaka ya kota parlement te me mbongo ya parlement azwaka tango ekwei na matoi ya Félix Tshisekedi Félix atomboki pona nini Zakari akoki koloba makambo ya boye ngai nazali korespecte peuple ngai nazali korespecte mboka Congo nakoki jamais kotrahir ngai nazwaka mbongo te mbongo ya parlement wana nayebi kutu place ekendeke te nayebi te atika na ye te akonvoke lisusu réunion ya monene kuna na Belgique bafilme yango a traité Zakari Bababaswe menteur alobi bolanda mutu wana te c'est un troubadour alingi koloba tro boye batu nyonso bakroire na Félix Tshisekedi balobi abolongwa kuna boza kokosela ye makambu Félix aza maboko pembe boza kokosela ye makambu jalousie parce que azali jeune po boyebi ke ye nde mutu akosimba bendele place honorable Zakari Bababaswe ntango ayoki yango alobi bon bango balobi ke ngai naza koyokela Félix Tshisekedi jalousie problème eza te tango makambo ye kokoma ke vérité ebimi boye oyo ezalaki mpenza bakangi Félix Tshisekedi mpenza na loboko boye na luketu moyen ebouge eza te tango vérité ebimi na miso ya bato
Félix Tshisekedi akomi kobeta misu mbala moko boyoka version na ye alobi non c'est vrai nazalaki kozwa mbongo wana mais mbongo yango mpe nazalaki kozwa nga naliaka na nga yango te natindelaka yango bato oyo bavotaki nga kuna na mbujimai bandeko ntango tobengaka bato baza batente au Congo baza mpenza batente au Congo ndenge baza wana oyo ezali verité nazali koyebisa bino politiki na bango ekotikalaka jamais kokokana na oyo ya président Joseph Kabila malgré bakritikaka Joseph Kabila oh ye atanga wapi bo mais politiki oyo Joseph Kabila aza kosala na bango baza bana bayebi politiki te bango bazolanda nde baintere na bango. Alors bandeko babolingo tango babandi kotuna ono mbongo na kutu na lieka te na tindaka yango epai ya bato kuna na mbujimai bato bavotaki nga bandeko tala lokuta bino bokanisi mutu lokola Félix na forme ya matama na ye ndenge ezali amona mbongo boye atinda ngo kaka na mbujimai ba 12 000 soki ba 13 000 yazo eloko te atinda ngo kaka na mbujimai epai ya bato oyo ayebi te mpo na nini kosakana na bato boye baaventure na bango esika ebandaki wana mais peuple congolais tango wana olie bafungola misu bazofungola kaka misu te avant tango tobandaka koyebisa bino ke Tshisekedi ndenge aza wana akotikalaka jamais kosala eloko ya malonga na mboka na biso mpo soki totali malamu tokendaka beaka mwanga atika kuta eloko ya malonga te me na monoko kaka avant tout c'est le peuple oyo ezali slogan na bango. C'est le peuple d'abord, c'est le peuple d'abord. Mais peuple yango, il faut que tala nanu tout autour ya Tshisekedi. Ndenge ni naza ko maltraiter bato bazali tout autour na ye. Oko kende na permanence ya IDPS. Oko mona ndenge ni bato baza ko souffrir. IDPS eza ko kotisa mbongo ebele. Alo bata bon, bato ndenge bayaka banda tongo tipo kwa to lukata. Moi bamboka mikembe to pesa bango za lokwa salaire, rien bazwaka rien. Ndeko soko ke na permanence wana. Banda tongo tipoko soko zaki na mbongo no réserve te pona kosomba kokana obelipa ndengo yaki ndenge poko zonga baza ko maltraiter batu na ndenga ko sakana te mais komona batu mususu baza ko lobake bango nde bakoya po ba changer Congo bandeko boko changer Congo alors que na kati na bino batu baza ko mona pasi. Avant de changer, pour changer Congo, il faut tout le monde nous battre tout autour ya IDPS wana. Bazana ba vie ya bien. Pour boza parti moko mbongo kota kapé ya mingi. Tout le monde ande bozo satisfaire batwana. Mais lukuta na lukuta kaka. Mbongo ya IDPS c'est comme lokola ko sala la kaka Tshisekedi na famille na ye. Maman Martha zui même parti ya IDPS na en otage. Maman Martha comme même ko diriger makambu ya mbongo ya IDPS. Bota la kaka. Tango basali voyage awa bakei dernièrement na Belgique oyo Tshisekedi bamemi pour na problème ya santé. Botala ndenga za kobimisa ba dollar oyo okosomba boye oyo okosomba vraiment ezali mawa meme na pesi $250 tango tukukoma na Belgique na za 21 tangu tuzaji kubima na jibumu ya ndeka yoka matambangu kende mbangu na matonga tangu za kukoma na matonga kubosa na te usombela papa na bino funfu pena munyinyi na mwanda mbwa bijibu na shulu ya benyi soko sumbili papa na bino nde yango wana tangu kukoma na ndaku salela ye po na moni azaji na nzala tangu tuzaji kubima na jibumu ya ndeka na zavetema yo kulanda biso te pakatambangu kende na matonge okende kusombela ye munyinyi na funfu na bijibu pesulu ya benyi wana nde soki ukomi na ndaku saleli papa na bino mwa pepe supu po ete akuka kudia
ndenge naza kumuna modela za kulala na kati na jibumu ya ndeke ezali kolakisa ete nzalesi ebeti ye makasi na jibumu po biloko oyo bazali kupesa ye na kati na jibumu ya ndeke awa ezali biloko ya mindele ya jingaka yango te. Soki tukomi kaka na zanve ntena yo banda mbangu penza kende na matonge usombi mwa jiboke ya mfunfu pe usombi jiboke ya bijibu na shulu ya benyi pe soki okumona mpondu kubosa na te mwa jiboke ya mpondu wana soki ozwi yango okei usaleli papa na bino po ete atia na moni akomi na nzala tala ndenge akomi kusala neti akukanga misu wana ezali kolakisa ete azali na nzala gusalela ye mwa eloko moko ya mbangu mama kubosana te mbongu na pesi yango wana yo moko omoni na kati na jibumu ya ndeka biloko nyonso bapesaki biso po ete tukuka kudia ya dinja yango te po ezali biloko ya bamindela omoni ndenge aponi kaka mwa sani wana ezalaki na bambuma ya nguba tala ndenge azali kudoda yango lokola ndeka yango wana ebongi malamu soki tukomi mbala moko yo pakata mbangu po ete ukenda na matonga usomba mwa mfunfu usomba pe mwa bijibu na munyinyi po ete papa na bino adia azali na nzala. Zumel 1000. Yes, Naila. Photo. Bon, on est le logo mais il faut la question, je viens, je vais vous faire 50 et en France. Zumel 1000. Ezali mawa bapeple congolais baavegle bango me bolamuka na pongi soki biso kutu bato oyo tolobelaka bino makambo tosi tokomprena ebongo combien de fois bino peuple baza kosakana na bino boye bandeko tozoyebisa bino ko bato oyo balingi kongo te bazomona na boye ntango balobaka ke président Joseph Kabila nde alingi kongo te tosekaka po tozomona kutu makambo oyo azosala mpo na kongo mais soki totali tozwi Tshisekedi donc ye koloba kolingana ye kongo ezaka kobimisa bana bato na balabala bakende kokufa ye azwaka toujours force bandeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba o boyeboye toyebisaka bino bonegligeaka makambo oyo toyebisaka bino te eza baverité Tshisekedi ndenge ezali wana soko amoni ete bakisi na ye komi kolembisa ye nzoto po azwa lisusu force il faut bacreye eloko moko po babimisa bato na balabala soki bato bakufi azwi lisusu force ezali basekret ya bakisi na ye mais bandeko babolingo oyo ezali verité naza koyebisa bino Tshisekedi ndenge abimi boye eza pasi po boyoka lisusu ke azongi lisusu na Congo po aya kosala lisusu activité politique ona koyebisa bino bokanga date ya lelo ndenge abimi boye po azonga forme loba balongola ngai 5e doigt na loboko na ngai po bandeko bamakambu oyo toza koyebisa bino bozwa yango liseki te
bamasolo ya kati oyo bascorpion noir na biso bazwi badokter deja bayebisi ye balobi mpo na yo tika bamasolo ya politike mpo soki osali erreur ozongi na Congo donc okei nde komikufela donc vanda awa na poto olanda baswe na yo ti mokolo oyo ekosala ete okende na maison de retraite okende kopema wana nde ezali vérité ya solosolo bamasolo topesi bino euti pa bascorpion noir malgré bato ya idps bazalaka toujours na lukuta balingaka kotalisa bino ke bango nde balobaka vérité mais oyo topesi bino eza vraie version badokter bayebisi balobi komeka lisusu te oyo soki omeki mbala oyo esili tokointervenir lisusu te vanda na hôpital awa soki esili comme ça tobongisela yo esika na maison de retraite okende kovanda kopema tika bamasolo ya politique bamoni deja ke kati na Tshisekedi eloko ya malunga eza lisusu te pe bakomprendre ke akomi na ba perte ya mémoire pe cerveau na ye ekomi na ba retard ya mingi. Voilà oyo vraie version topesi bino euti na kati na masolo ya kati ya bascorpion noir na Belgique balobi ke Tshisekedi mawatro même badokter ntango basimbaki ye bagangi balobi me lokoso ya politiki yango ya yo ti wapi olingi oza na besoin kufa ou bien koma. Donc ndenge toza koyebisa bino bandeko ekomi masolo moko oyo ndenge balobaka eyi nkisi eyi magie eyebi ete bato bakofinga na bango kofinga mais tanke nayebi ke oyo naza koloba ezali vérité moto moko achangeaka yango te. Donc mpona Etienne Tshisekedi ekomi pasi situation ekomi mobulu bino bato oyo bozali kozela po ete président azalaka kozonga kala te dans une semaine ok bozela dans une semaine bokomona ye. Et puis na ntango oyo nazali kofaire passer message moko ndeko mwasi moko na émission oyo tosalaki ya ndeko mwasi oyo na kombo ya Charlène oyo akangaki mama na ye en otage oyo alingaki teke bandeko na ye bakende kotala ye. Ndeko moko auti kokoma akomeli biso bamakambo na privé pona kolobake bino batu ya Radio Zumel 1000 makambo wana oyo bolobi pona ndeko mwasi Charlène bokosi et puis ndenge ezali wana tozali kobongisa tokoporte bino plainte bamakambo ndenge na ndenge. Oui, ndeko mwasi Nathalie na banzi ozali na plein droit oyo okoki kosala makambo oyo lingi pona ndenge olobi ete biso tokoseli ndeko mwasi oyo Charlène ndenge akangaki mama na ye en otage mais yo olobi ete tokosi pe okei mosiko olobi koporte biso plainte. C'est bien tozali kozela yo o porte biso plainte mais tozali koyebisa yo boye topesi yo une semaine na une semaine wana soki yo oreagir te oluki biso na coulisse ndenge kaka okomelaki biso na coulisse na privé soki yo oluki biso na coulisse te ndeko mwasi Nathalie oyo okomelaki biso mpona makambo ya ndeko mwasi oyo Charlène oyo olobi ete toza kokosa oza wana soko olandi émission oza komiyeba yo moto okomaki soko oluki biso na coulisse te po ete okomela biso osenga baeskize yebaka ete opelisi moto ba elema oyo tozali na yango oyo ezali kolakisa ete meme ndeko mwasi oyo ndenge nini azwaki bambongo na babiro pona mama na ye ndenge nini amaltretaki mama na ye ba elema wana nyonso ozali na yango sikoyo tokosala mpenza émission ya makasi oyo tokolakisa na mokili mpo bato bayeba ndeko mwasi wana Charlène makambo nini asalaki na mama na ye et puis pourquoi bandeko boya bandeko na ye bamona mama wana po ete amaltretaki mama wana. Toyebisi yo ndeko mwasi Nathalie soki okomeli biso osengi baeskize te yebaka ete dans une semaine émission ya makasi eza kosalama émission ne kozwa 2 heures tokoexplike eloko nyonso tokotie eloko na esika na yango et puis tokokende lisusu mosika mpona kolakisa esika nini makambo ndeko mwasi mpe asi asala na niveau ya Kinshasa babétise nini oyo asala na niveau ya Kinshasa po akima ya na poto toza na belema nyonso
olingi tobimisa dossier na ye mosusu oyo tozali na yango ntango ayaka na poto sika esika akomelaka makambo asalaka, olingi mpenza dossier wana tobimisa yango parce que toza na nyonso oyo soki osakani tokobimisa yango mpe tokotia ye mpenza anu. Alors ndeko, benga biso, senga ba eskize po ete topesi yo une semaine. Soko bengi osengi ba eskize te, yebaka ete dossier oyo tozali na yango tokolobela yango mpe tokotalisa lolenge nini ya mutu oyo yo koloba ite biso tokosile makambo lolenge azali. Wana nde ezali avertissement oyo topesi na yo sala keba. Soko za kokanisa yango liseki yebaka ete olingi kopelisa moto esika oyo kopelisa te topesi yo une semaine. Soko réagir te tokosala émission na pe tokobimisa nyonso polele na banzi toyokani na esika wana. Sikoyo tokosenga na Papa Botamba kuna na régie okoka kotiela biso ba image po ete to talisa na ba auditeur na biso eloko nini oyo tobongiseli bango na mokolo mwa lelo na oyo etali bongo masolo ya mokolo mwa lelo po ete masolo ya lelo ekobetama na ba image na yango mbala moko pe tozali ko expliquer. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Zoomel 1000. La délégation du rassemblement aux discussions de la SENCO informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Les discussions se clôturent par un constat d'échec du fait de la volonté politique de la majorité présidentielle. La divergence fondamentale est la question de la nomination du Premier ministre qui a impact direct sur le chronogramme de la mise en œuvre de l'accord signé le 31 décembre 2017 par le parti prenant. En fait, la majorité présidentielle exige la présentation de 5 noms à présenter au président de la République, alors que le rassemblement s'en tient à la présentation d'une seule personnalité au poste de Premier ministre tel que stipulé au point 3 romain 3.3 de l'accord. Par ailleurs, le rôle de médiation de la SENCO dans la mise en œuvre de l'accord est devenu encore problématique. Face à ces blocages, le rassemblement tiendra une importante réunion lundi 31 janvier 2017. Merci. Sacré Sola. Elvis Chou. Metiola. Bébé d'adresse. Fais RDC. Et d'autres sont ça. Daddy Soso. Guido et Polo. Top Melody. Vous constatez l'échec, ça veut dire que vous allez quand même poursuivre les discussions avec la majorité ou bien mais je ne sais pas dans quel format, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. À ce stade, tout s'arrête. C'est vrai que les passerelles sont maintenues, mais comment est-ce que ça va se passer, ça je ne sais pas. Merci.
bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo yo penya botalela biso makambo bandeko na banzi bino nyonso tu bouti komona ndenge nini mokolo mwa samedi Félix Tshisekedi ya yebaki kaka ke yende bakopona comme premier ministre oyo ya gouvernement oyo ezali koya gouvernement ya bandoto ya baba oyo bango babandaki kokanisa ete bango nde bakokamba Congo na nzela ya kogouverne biso me bayebaki te ke to Félix Tshisekedi ayebaki te ke terrain wana ezalaka terrain moko muselu andimaki te ke akosielu muka bandeko oyebi ezali kopesa mawa tango tozali komona bato oyo ya rassemblement balingi kozwa mboka mobimba en otage likolo ya baproposition na bango oyo eza sans fondement moni ndenge nini Félix Tshisekedi asalataki kazaka pe amamiki cravate lokola lolemo ya ngombe ayebaki kaka ke ye nde mutu bakokende kobimisa kombo na ye kuna me ndenge aza wana akei kokutana mpenza na kokona masolo pe ye moko aza kokamwa bandeko place azalaki bandeko balobi bato bavandaki pembeni tangu masolo esimbi te bamoni mpenza ndenge nini mitoki ya mobeso eza kobima Félix Tshisekedi bandeko bayokeli ye na mawa Félix Tshisekedi abosanaki ke masolo ya Congo eza masolo moko bazwaka yango na liseki te po tata na ye meme kaka na poste na premier ministre akoka pa meme kozwa yango po ete asielu muka ebongo ye nde akanisaki ete akozwa yango kaka facilement akei pe ye wana asi alataki kazaka ayebaki kaka ke ntango bakobima kuna nde bakoyebisa na mokili ke Tshisekedi Félix Tshisekedi nde premier ministre mbwa bandeko omoni ndenge bato bazali kosakana na masolo ya mboka na biso me nzambe akonfondre bango bomoni ndenge Félix Tshisekedi aza kobima nzoto nyonso to esi elembi mapeke bukani bandeko place azali wana azondima te ezolekela ye ndenge balobaka wanzola dia wanzola diukuta diukumuna pio 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 adiukumuna apio pio 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 Félix yo kanisi penza ke Congo wana eza kaka facile boyo ye po lobi ke ngai nde na kozala premier ministre na makambo bato basi bayebi na lokuta ozalaka na yango yo kende kodirige Congo bino boza kosakana na Congo boza komona Congo ekomi neti propriété privée na bino bato ya IDPS me kaka ndenge tolobi bokosielumuka oyebi ko place na ye komona Joseph Kabila leki bino mayele boza mayele te meme na politique wana boyebi yango te bolobaka ete président de la république a mayele te me bino nde sikoyo mpenza toye komona ke boza mayele te mpo ndenge basakani na bino lokola bana mike me oyo ko ezolakisa fe na bino esili pe IDPS masolo na yango ekoti mai esili lupemba oyo bana ya bakongole oyo bazalaki na Europe bapesaki na bino esili bokoti mai kaka ndenge bozwi échec bozwi pe échec pe lisusu wana na diaspora bokoti mai masolo na bino ekoti mai esili siko peuple ye moko akosala référendum kuna na Congo po ete bino nyonso boza baaventurier bokendeki koluka nde baposte na bino bokaki koluka intérêt lelo eyebani peuple amoni yango na miso bosambwe mbwa lelo mpenza tomoni bozali bacomédien
ba aventurier o ndenge biso to benga bino ba Tintin au Congo tala bomoni ndenge bosuki na bakazaka bolataki ba misusu bazako bimisa mitoki na sama peka esali penza ba mai ba sama peka esali ba mai na soni bandeko komona moto alati kazaka tangu kaka ba moni makambo ngesimbite bandeko tala ba opozango bandeko ba toki na sama peka esali mai bandeko bongo balobi na kati ya salle solo ya ndenge wana ya sama peka ponini décision na bandiba kite bandeko lekeli bango bandeko ba misusu na siba bandeko beta mikinza kaka ya mipepe wana kaka na se ya ba pantalon bandeko elekeli bango bino bozalaki kosangana bomoni bolingo trahir peuple pona ba intérêt na bino bomikosaki papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Pris comme décision que personne ne peut engager le membre du gouvernement de son Excellence M. Sami Badibanga dans le pourparler qui se passe à la Senko. Et que la cité de l'Union africaine n'était pas le match aller et que le pourparler de la Senko c'est le match retour. Pour dire que j'étais capitaine à l'Union africaine et je reste capitaine à la Senko. Monte un volcan, qui en bien. La force de l'accord de la cité africaine, c'est d'abord la légalité juridique. Ce qui se passe à la Senko, c'est un engagement verbal du chef de l'État avec la Senko. Et nous considérons la Senko que c'est des bons offices verbaux dont ils ont reçu du président de la République. Et pourtant, comme disent les juristes, le droit congolais, c'est un droit écrit. Que tout celui qui est à la Senko, sa signature n'engage que sa structure et n'engage que lui-même. Ça ne nous engage pas. Mais la Senko veut nous faire voir que nous ne représentons rien. Maintenant, c'est le rassemblement qui représente grand chose et que nous avons confondu qu'effectivement la Senko avait un penchant particulier au rassemblement. Il faut qu'il ait deux quartiers généraux. Qu'il finisse d'abord avec le rassemblement et puis il viendra vers nous pour que nous lui disions que nous sommes là et la tête de Sami Badibanga coûtera cher à la Senko. Et ce qui nous minimise, nous allons faire alors les bruits comme le fait le rassemblement. Mais nous disons et nous avons décidé avec le président Sami Badibanga que jamais, à cause d'un petit vent qui vient du centre interdiocésain, on va venir nous dire maintenant démissionner. Nous ne démissionnerons pas. La popularité de Tshisekedi n'est pas les unités d'un téléphone qu'il a transféré à chaque membre du rassemblement, que nous prenions une part de popularité. Donc demain, vous allez vous faire élire parce que moi, Tshisekedi, je vous ai transféré ma popularité. Jamais. Nous pesons plus que le rassemblement. 10 fois. Monte un volcan, qui en bien. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko bouti koyoka ndenge nini ministre ya gouvernement ya Badibanga Badidons oyo premier ministre asimbi bendele na loboko na ye bato mosusu balingi ko botola bouti koyoka ndenge nini son excellence Bitakwira auti koloba pona bato oyo bazali lokola badongolo miso oyo lokola bazali lokola bamiyibi ya butu oyo bayaka kokotela batu na ndako soki batu balali po ete bakende koyiba eloko bazali na yango posa pe babima bakende. Mais eloko tokoyebisa bino
oyebi lokola opposition ya Congo bamesanaka na makambo mingi etali bakomedi to baaventure mingi bazali kokanisa ete mboka Congo bakokamba yango kaka na systeme wana yango wana omoni ete bazali pe kokende kaka na rythme wana me bazali kobosana ete na moma oyo tokomi ebongi malamu moto olakisa mayele na yo olakisa eloko nini okopesa na mboka po ete peuple ya ndima yo. Bandeko oyebi soki totali malamu toza komona makambo oyo 5 ans awuti kosala na bapeti na ye ya rassemblement eza nango kaka bakomedi. Et puis mpona koyebisa bino verité 5 ans amisimbeli pulupulu na maboko mpona nini? Parce que bango moko balukaki baluka mwa lokumu bapesa bango lokumu me 5 ans nzela oyo alandi yango te. Po bandeko babolingo soki totali malamu tango tozali kozwa masolo oyo elekaki na dialogue oyo ya Cité de l'Oya oyo Kodjo ayaki kosalisa tango toza kozwa baelema wana nyonso na makambo ndenge salamaki na ndenge tango tozali kozwa oyo 5 ans aza kosala lelo pona koloba ete bango nde bazali na voix moko normal mais toza komona penza eloko nini ya sika oyo rassemblement na 5 ans baye kolobelela te po lelo balobaka tolingi premier ministre mosusu po baza kolanda kaka lokolo kaka oyo makambo elobamaki na Cité de l'Oya na tango ya premier dialogue yango na nde baza kolandela kaka changement eza nango te. Alors siko bomituna oyo baza kosala nini? Ezali comédie toko ezali nini? Oyo kutu ya Cité de l'Oya makambo balobaki eza na ba point moko essentiel oyo batretaki mais oyo ya 5 ans na ba petit na ye ya rassemblement ezali on dirait bato moko bayekaka po baluka ndenge nini tolobi ke moyibi ayaka na butu po aluka kota soki bato balali po ayiba eloko nde 5 ans na ba petit na ye ya rassemblement balingi kosala yango wana. Mais eloko tokoyebisa pe na Premier ministre son excellence Sami Badibanga vient na biso badidos esika wana kotikela bango kaka boyete po omoni wana ezali esika moko oyo ke bato mingi bamviyaka yango bazwaka yango pamba te ebongo yo zwi yango na ndenge ya voix normale okende kotikela kaka bato moko boyo baza lokola bamiyibi baza koya na butu po bakota bakolonda kubalali po bayiba te. Vie badidos son excellence Badibanga vient na biso badidos fungola miso kolala pongi te po ete moyibi asi akoti na kati na lopango aza koluka eloko nini ya koyiba po akende. Vie badidos fungola miso papa. Soki totali malamu na makambo 5 ans asali omoni teke 5 ans mi simbeli pulupulu et puis esali pendant soni pona bango ba prêtre tala nanu bato balati bakombo penza ya kilo baza kobenga bango ba prêtre catholique mais na kati na masolo ki prêtre eza komonana te na kati na masolo eloko eza kolakisa kimayuya ezali mawa tala ndenge basango bake kosimba pulupulu omoni ezali mawa. Bandeko nakopesa bino susu exemple moko basango bazali kosala ba désordre ya mingi na mokili me bato bazali koyeba te pona nini nalobi boye. Oyebi tango Mobutu azalaka en vie tango makambo ya conférence nationale efungwamaka bazwaka Monseigneur Mosengo po ete akambela biso masolo wana po
abimisa na tango wana Zaire na crise. Mais bandeko, est-ce que bomi tunaka te ye Monseigneur Mosengo o lelo akomi cardinal masolo wana oyo bapesaka ye na maboko akendaka kobwaka yango wapi po biso tokanisaka ete ye nde lokola bapesi ye bamakambo wana ya conférence nationale akomema biso na ndenge ya malamu po abimisa mboka na crise. Mais botunaka te esika nini ye Monseigneur Mosengo amemaka mboka esika atikelaka mboka po makambo nyonso ezalaki na ye baton magique bapesaka yango nde na ye asalaka nini ye Monseigneur Mosengo. Tala lelo lisusu baye na makambo ya Senko kaka même système oyo basalaka na tango ya conférence nationale yango bamemi bazwi pe échec. Mais besoin komona teke bakomi ba comédien il fallait que tu bavanda na bango batala ba makambo na bango ba église. Mais baza koya kokota na makambo baza kotia kaka mboka na kati na kao. Lelo tosuki wapi? Ezalaki kaka masolo ya ba comédie. Ezali mawa. Yangana toza koyebisa na premier ministre oyo azali reconnu na mokili mobimba. Son Excellence Sami Badibanga oyo biso to bengi na kombo ya Vie Badidos kotika esika wana kaka boyete. Po soki totali malamu toyebi expérience na yo monsieur Son Excellence Sami Badibanga tango zalaki même na IDPS toyebi ndenge nini ofungolela bato ya IDPS ba porte mosusu oyo bango moko bandimaka te. Opesa bato ya IDPS ba faveur ebele okotisa bango misika misusu bango bakoka kokota te. Mais malgré bandimaka te baza na kati ya koyeba ebongo ya nini bakoloba balongola yo po bazwa Félix Bayer Kotiaye. Est-ce que expérience na yo na Félix ekokani te? Son Excellence Sami Badibanga Vie Badidos fungola miso po biso ndenge tozali ya peuple toza na sima na yo. Malgré bango bakosaka komona mwa groupe ya bato moko baza koloba bango balobi ke peuple alobi. Mais biso siko toza koloba peuple aza na sima na yo, peuple congolais aza na sima na yo. Kamba biso ti okomema biso na ba élection ezali teke na ba aventure oyo bato baza kosala omoni ndenge ni Tshisekedi na bato ya Senko o ba aventure baza kosala omoni esike memi bango. Kamba biso peuple aponi yo tokozala toujours sima na yo. Ndenge ezali awa toza ko informer na ba peuple congolais bato yo nyonso to basalaki ba conférence na bango na bato ya Senko boye bakaete na poto awa bakomi ba personne non grata. Bato oyo donc na poto awa bakoki kondima bango te. Pepa na poto mususu balobi ke bapesi ebele embargo. Bomoni ndenge esali boye ezala ba Martin Fayulu ezala bato mingi o bazaki na opposition ndenge ezali wana basi ba comprendre position na bango balobi soki basali erreur baye a ndenge baye ko to ko sala conférence lokola bazue chek kuna balobi bako betama oyo nde ezali ba information to pesi no balobi bako betama balobi ba trahir peuple. Alors basala na bango erreur te o toke na poto toke po ba réunion banini balobi ebele bako betama. Son Excellence Sami Badibanga Vie Badidos sala mosala na yo peuple asi andimi yo échec ya bato wana esi emoni Sami pe tozali bato moko tokoko ndima bango lisusu te baza ba aventurier baza na souci ya peuple te mais bazalaki koluka nde ba intérêt na bango lelo tomoni yango. Sala mosala na yo. Mais eloko moko na kopesa yo na koyebisa yo Son Excellence Sami Badibanga premier ministre na koyebisa yo eloko moko sekele ezakaka moko tango mosala eza kobanda yeba ndenge nini okobongisa masolo na kote ya douane na
port ya Matadi po ete bana ya donc bakongolo baza na poto bazwa facilité ya kobanda kokotisa biloko po mpe baya kosala na bafere na bango na Congo. Wana nde ezali sekele soko bongisi yango okomona bango nyonso tu bakozala nsima na yo mpe bakolela yo makasi bakobosana meme ba Félix Tshisekedi oyo na ba Martin Fayulu. Ozali na basekele ebele oyo kosala oyo meme diaspora bakoya na nsima na yo. Sala mosala na yo deja bato oyo basi bamoni bango baza ba opportuniste, bato oyo bakendeki na 5 baza ba opportuniste bakondima bango lisusu te. Bongisa kaka masolo kote ya douane wana ezali sekele na pesi okomona ndenge nini bakongole ya diaspora bakobetela yo maboko pe bakoloba ete ya solo penza ezalaki penza yo nde ifale ozala premier ministre. Bongisa kaka masolo kote wana pe longolela biso balwa oyo son excellence Matata Ponyo asalaki mpona ko lobake bamituka boye kokota oyo boye kokota te. Bongisa kaka kote wana okomona oyo nayebi biso ezali sekele okomona ndenge nini bana poto bakoya kotia yo lisusu maboko oyo toyebisi yo ezali makambo ya solo vie na biso son excellence Sami Badi Bangavie Badidos zala kaka wana kotikela bango esika oyo te po ete esika oyo oyebi bato boni balukaka bakoma wana ebongo yo zwi yango okende kotikela kaka bato moko baboyaki kutu kokende na bareunion ya cité ya Oya lelo bayena bamasolo na bango na 5 bamasolo ya mulili po baluka babotelo poste na kosenga na yo vie Badidos fungola miso oyo nayebisi yo ezali vérité po tozali na terrain toyebi bamakambo nini eza kolobama. Papa Botamba tokota na sujet mosusu s'il vous plaît. Zoumel 1000. Nous avions toujours dit, dénoncé que les questions de combinaison de rangement pour le partage du pouvoir étaient révolues par la Constitution. Ça nous a rattrapés aujourd'hui. C'est dommage que ça soit sous les offices de la CNP. Ce qui s'est passé maintenant, nous sommes bloqués sur le point de la désignation du Premier ministre. Le rassemblement et la majorité ne parviennent pas à s'entendre, bien que nous ayons déjà placé ça dans l'accord. Et ça n'est suivi avec le dispatching, des répartitions des ministères par composantes. Et en troisième lieu, là où ça a posé problème, c'est les garanties de mise en œuvre. En ce qui nous concerne, c'est tout à fait logique et normal que la SENCO puisse accompagner la mise en œuvre de cet accord. Il n'est pas question de mettre la SENCO de côté. Alors c'est pourquoi nous demandons à la majorité d'avoir cette bonne foi. Ce n'est pas parce que au sein de l'accord, certaines parties ont accepté le maintien du président Kabila au-delà de son mandat parce qu'ils ont récupéré l'Imperium. Il n'y a plus de pression au niveau interne, il n'y a plus de pression au niveau international. Aujourd'hui, la majorité va rebondir pour bloquer la mise en œuvre de l'accord. Certaines parties ont accepté le maintien du président Kabila au-delà de son mandat parce qu'ils ont récupéré l'Imperium. Il n'y a plus de pression au niveau interne, il n'y a plus de pression au niveau international. Aujourd'hui, la majorité va rebondir pour bloquer la mise en œuvre de l'accord. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penja botie la biso makambo. Mais papa Roger, bato to bandaka koyoka kala baza kosala makelele communauté internationale ba américain Bali lobby, Obama lobby, Montoboya lobby, Onia lobby, Monisco lobby. Mais lelo naza koyoka mama Bazaï baza kolobake pression za lisusu te na côté ya communauté internationale. Oyoki yango papa Roger. Donc baza lisusu na prix mon côté. Ah mama Rosalie.
baza lisusu na appui ata moko te ndenge oza komona bango wana. Président Trump apakatisa bato oyo nyonso to babandaki kotiela mitema kuna na ba Maison Blanche na ba bureau ya ba oni wana bapakatisa bango mbangu. Lelo oyo ndenge bazali wana bato babandaki kosupporte bango, babandaki kobomba bango na sa mapapu, bango nyonso tu bapalangana. Ndenge ezali wana mama Rosalie mutu akosa yo te, baza lisusu na appui moko te. Oyo nyonso baza kosala baza kobunda po oyo nyonso tu batielaki motema ata moto moko te. Ba-Américain nyonso bandaki komona bakosala barele retour bakouta États-Unis bakoya po bayako mutu bayaki po ya kolobela président Joseph Kabila boyebo bapakata bango tu. Donc ndenge ezali wana batikali penza wana pe bango moko pe baza kokamwa. Yo za komona te effort na bango nyonso makanisi na bango bayebaki kaka ke soki Hillary Clinton alekaki melelo tolingi tomela mai te, balingaki bakoinse makambo sur tous les plans. Mais lokola ezalaki volonté ya Nzambe te, omoni ndenge bakomi kolelalela. Oyoki na monoko na ye ndenge maloba wana ebimi eke lokola bamoni ke meme na communauté internationale pression moko ezali te, donc omoni ete basundoli bango batikali yolela oyo yokaka penza yolela. Omoni mokili oyo ezalaka na kolo na yango te, babetelaka yango pe tolo te. Bango bakomaki kaka Obama alobi. Lelo wapi Obama? Don te perlo soki don perlo alobi. Lelo wapi ye? Ba-Américain balobi. Ba-Américain ngo wapi bango bazalaki na nini? Monisco azali lisusu na force. Tala toyebisaki bino masolo ya Kongo ezali ya Nzambe. Tango tozalaki koloba ete boule magique ya ba-Américain bazomona na masolo ya Kongo bazomona eloko te, mulili mingi basekaki biso balobi tala bazoba na makambo bazokoloba. Mais lelo oyo ebele batikali pe bazokamwa. Wapi Moïse Katumbi abandaki koleka liboso ya ba presse, liboso ya ba télévision internationale po ayaka koyebisa bino ke non tala boye Joseph Kabila okende bomonaka ye lisusu. Wapi ndeko na ye Katebeka toto abandaki kosala koloba boyokaka ye lisusu. Francis Galombo oyo azalaki peti na bango atalaku boyokaka ye lisusu. Makambo esi ebongwani, makambo esi ebongwani, 6 ebongwaneli bango 9. Ya solo penza papa Roger kaka ndenge olobi 6 penza ebongwaneli bango 9 po ete tango tobandaka koyebisa bango 6 ekobongwanela bango 9 bandimaka te. Lelo oyo moto na moto oyo ndenge balobaka mwana na mwana benda na bandeko po bato babandaki koprotege bango baza lisusu te bandeko bango nyonso benda. Donc ndenge ezali yo na terrain tikali penza muselu bandeko bakomi kaka kolukaluka na ndenge kaka bameka me sikoyo bakosala ndenge nini po bango babandaki kokonte na bademokrate oyo bapesaki bango mitu makasi oyo bakomisaki bango mitu makasi. Me lelo oyo basuki wapi? Omoni ndenge bakomi yango wana. Joseph Kabila aza ya Nzambe. Mboka na biso Congo eza kotambola sikoyo na nzela ya profesi ya Papa Simon Kimbangu oyo nyonso akotia tembe akosielumuka. Papa Botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît.
bango kipelekese, ebelisi bango maladi ya moto, bakomi koloba bilobela, maladi ya moto bakomi kosala bisalela, maladi ya moto bakomi kokende bikendela. Tina Idegore mawa mingi mpona opposition. Umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila, umela yo. Mboka ezalaki divise biteni na biteni, yo zongisi yango eteni moko, yango bakolo mibeko likonzi balobi umela. Vanda wana umela, vanda wana umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila, umela yo. Umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila, umela yo. balingi oloba olobela bango nini, balingi kaka oloba na monoko nini, esi oloba okotosa constitution, koloba na yo ya mikolo nyonso se na misala. Nzambe abakisela ye mikolo ebele. Opposition ezanga nango projet ya société, opposition elaka nango kaka moto ya Kabila, ye arepondaka bango na silence na ye, aswanaka te, abundaka te, silence na ye epesaka bango motema pasi, yango peuple alobi na yo peuple alobi na baopposant. 2016 oyo makeza te, yango peuple alobi na baopposant makeza te, longue vie ya Kabila Kabange aumela. Bapulaka iseka kilio wena koko meya Kabila ngo Raise o Kabange ngo umela yo. Umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila, umela yo. Silence na ye eleki pasi ya fimbu ya ngubu. Umela na yo libela Kabila Kabange, umela na yo libela Raise Mokonzi, umela na yo libela Kabila, umela yo. Peuple congolais, Kondo Kimbangu alobaka ete Mokonzi ya mine yende akoya kubongisa mboka, toyoka ye pe totosa ye, yango tomoni Kabila Kabange. Simon Kimbangu aloba 4e président ya jeune nde akobongisa mboka, bakobundisa ye na bamindele mpe na bayindo, kasi bakolonga ye te. Soki tembeluti yo tuna bandimi ya Kimbangu, bango bakoloma solo oyo. Kobosana te
kobosana te peuple congolais kanisa kanisa soki oboyi kondima profesi ya simoki mbangu sala ya yo moki nkende tina nkamba tuna bandimi ya kimbangu bango bakolo masolo oyo bakoyebisa yo lisakoli ya simoki mbangu pona rais kabange Papa Roger, Papa Jean Kotamba, Maman Rosalie, Boyoka, Akovia Milo, Yaka Dembiaka, Jérémy Miredo, Papa na Maria, Majezate. Ale ya Josa pesi kipele kese Lula Sabula buna moro wa buna Lewe zate tele gazela Baopoza Machezate Baopoza Machikani Election zate bolingo na banzi bouti komona ndenge nini touti kolakisa bino ke opposition oyo bino botielaki motema bato oyo bayaki pembeni na bino mpona koloba ete bango nde bazali kosala mpo balingi peuple mingi bazali koluka solution mpona peuple me boye komona mikolo ya suka ndenge nini balakisi bizaleli na bango baye kolakisa bato ke bazalaki na bango ba opposant oyo ya mabumu yango wana tobandaka kobenga bango kala batente au Congo bato bakomprenaka biso te lelo oyo boye komona ete babimi ba vrai tintin bomoni ndenge bake kowelela baposte mbangu na nsima ya 5 bakanisaki ete masolo wana ekozala masolo ya kitoko mpona bango me omoni ndenge bake kosimba pulupulu bino moko bomoni ndenge nini mokolo yango ya samedi bayebaki bango nyonso tuke kombo oyo bakopesa ya Félix Tshisekedi Matamba yango nde mute kopesa penza ke po babima na victoire bandeko Félix ake kolatela yango deja na costume bleu cravate bleu alati bleu ayebaki kake yende mutu masolo ekopesa makitoko bandeko tangu masolo epesi te Félix Tshisekedi akomi kobima ye nyonso to apoli bandeko alembi bandeko matama nyonso to ekiti bandeko tala kaka azalaka na matama na ye ya minene na forme ya petit mabundi ekiti mpenza matama ekiti ekomi neti ya pakazo oyeba nini ya koloba te bandeko aza kotambola aza bandeko ye ayebaka te ke na kati ya famille Tshisekedi basi balakela bango ke bakotikalaka jamais kokamba mboka lokola Congo me bazaki diba baza comprendre kaka te
baza koyeba te ke bango jamais bakotikalaka kokamba mboka lokola Congo. Bango bamonaka prophétie ya papa Simon Kimbangu ezali maseki eza maseki te. Famille Tshisekedi jamais bakotikalaka kokamba mboka lokola Congo. Ezala ta poste oyo ya nani ya commissaire de la commune na Congo bakozala na chance na yango te. Bango kaka esika basimbela nzungu na bango makambu nzungu ya ndenge ya ba mystique na parti ya IDPS nde esika bakosala ba masolo na bango. Mais ba okipata o eloko moko na kati ya Congo poste ya boye oboye na kati ya Congo eloko eza te. Baza neti batu moko basi ba loka bango moko nde bami loka na makambo basala. Tala kaka ba makambo ebele oyo bango basala. Mais bandeko ata bato mingi basalaka hypocrisie po balakisa biso ke Tshisekedi nde yenda azali moto akopesa solution na Congo. Bandeko tosekaka po toyebi tomonaka ndenge nini surtout bato bazali na permanence ya IDPS kuna na Kinshasa na Limete. Tala kaka ndenge bato wana basufraka na ndenge akosakana te. Mais bandeko po bomona ke bato wana nyonso baza kaka bato bazwaka bana bakombata na bango neti kaka bana ya misala neti baboy. Yo si omona bakangi bakombata na nini na ta na prison Makala. Omona ta Félix, omona ta Tshisekedi a se déplacer po aloba ete na keko tala bakombata na nga jamais. Bino bomona depuis Diomi Ndongala bakangai na prison Makala. Bosi bomona ta Félix Tshisekedi asala déplacement po kendo tala Diomi Ndongala. Ezala ta tata na ye. Asi akenda Frank Diongo yeyoti boyeki ata sango babeti yango karame eloko bango babandaki koyelela kaka baposte kuna na 5 nzambe mpe aza nzambe alalaka te abeti bango kosiki bota bandeko na minute oyo ezolekela bango bazondima te bandeko. Bino bokanisi bamakambo bino bosali peuple asa moni bizaleli na bino bokoya kokosa lisusu peuple po boloba ete tobimisa peuple na balabala bobima ba peuple po ete boyi kopesa biso eloko tolukaki. Peuple asi a comprendre bino jamais peuple akolinga lisusu bakende kokufa ngulungulu bobunda na bino peuple alobi bobunda na bino lokola bobandaki koluka baposte bozokosake toza kobunda mpo na bino. Peuple alobi bobunda na bino moko bobima na balabala bokende kosala bamakambo bomeseni kosala mpo na ete mokili eyoka bino. Soki mpo na biso bapeuple tokobima te. Oyoki omoni esika peuple akwense bino bokende kaka kozwa bamembre na bino ya bafamille na bandeko na bino bobimisa bango na balabala. Mais peuple asi a comprendre sikoyo bokozwa lisusu bacliente po ete bakende kosopa bamakila ndenge bomesana bofaire bimisi batu mpe bato wana makila etangi ale bino bozwi baforce mbala oyo ekosimba lisusu te. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mama Rosalie bandeko kaka ndenge bouti koyoka touti kolobela bino bandeko toyebisaka bino tango nyonso na nzela ya radio oyo nzambe apesa bino radio ya vérité eke bandeko botika kolala to botika koreve po ete ebele sikoyo lelo baye kozala convaincu ke soki basala attention te bakomi komela bampaka awa na poto po nini baopoza oyo bakosi bango bakotisi bango na nzela ya koluka ndenge nini ya kofinga mboka ya kofinga bakonzi ebele lelo bakomi kobanga kokita na Congo bazali kokanisa ete soki bakiti bakosala bango mabe po nini basalisali ba multitude ya ba video oyo balekisa na bilongi na bango baloba n'importe quoi lelo oyo bakoma kobanga alors que moto moko na Congo alobi na bango teke tokokanga bino soki boye awa mais tellement bango moko basala mabe ya mingi bakomi lelo kobanga pe komituna tokokita Congo ndenge nini po bango babande kokanisa ete opposant na Congo babunda bazwa bokonzi po ete bango bazwa occasion bakita na Congo. Mais siko bamoni ete Joseph Kabila azali kodindama pe ndenge ezali wana ekomi pasi pe bazali komituna bakosala ndenge nini po bakita na Congo. Mais bandeko moto moko te apesi communiqué
ou bien tie ba photo na bino ba komi ke wanted baza koluka bino personne kaka ndenge ba opposant na bango okosa bino o moye bokite eza te mais bozela biso tozobunda soki tozwi bokonzi bokoya te kongo eza mboka na bino soki bomoni ke boli bozonga balingaka bozala na terrain te mpo bokodécouvrir bavérité balukuta na bango bomoni ndenge babi baluku na ntango ake kuna omoni ndenge ake kodécouvrir bamakambo bino awa ntango bayaka boza koluka ofutela bango bahotel esika kolala kopesa bango biloko ya kolia bamakambo ndenge na ndenge badeplasement na bango me bomoni ndenge babi baluku na leli na Congo alobi ke baza baingrat nakomi kuna banéglige biso ata kotala bandeko bomikosa te botala ba avenir na bino Mobutu alobaki yango bi atikelaki bino testament monene mais nazali comprendre te papa Botamba tiela biso nanu maloba o Mobutu alobaki ezalaki testament mpona bajeune ya Congo mais baza kaka kidiba baza kolanda kaka bamikolo bampaka moko boye oyo basi basale basi balekela age baza ta lisusu na eloko moko to bakoki kopesa na Congo mpona bojeunesse na bango bapesaka rien na Congo mais tala sikoyo jeune ya lelo baza kozala distrait mpona kolanda kaka bavie wana bavie moko vraiment basi balekela age basala mpe rien na Congo baevre mpe batika te mais toza kokamwa papa Botamba tiela bakongolais testament o Mobutu atikelaka bango mpo ete bakongolais baza kaka kidiba botika kolanda bavie wana mais bozwa force bino moko botelema ba image s'il vous plaît papa Botamba. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso ba prophète ya malheur baleki mingi lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima vote ngai mboka ekokoma bwe vote ngai okozwa mbongo mingi citoyen militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta ndenge nalobaka mikolo miso mpe ntango inso na lopoto nalobaka boye la jeunesse c'est le Zaïre de demain la jeunesse c'est l'avenir elingi koloba lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei mboka oyo na maboko na nani na maboko ya jeunesse. Bajeune na banzi bouti kolanda testament verbal oyo Mobutu atikelaka biso Mobutu atikelaka biso testament moko oyo ya malamu alobi ete mboka na biso ya lobi ezali na maboko na biso bajeune mais mpona nini bozali kokende kolandaka bavie oyo basi basalela age na bango basala mpe bamakambo bazwa mpe baposte na bamboka na biso mais ntango baza kobeta bashita nsima mpo batala bacarrière makambo nini basali mpo na mboka eloko te bolamuka bapeuple congolais bolamuka eza na bamisusu bakoma ondire soki nini naza kokomprendre te Tshisekedi ye wana lelo sikoyo tala akei sikoyo na hôpital ake kozwa baswe bajeune olie bakanisa eloko nini bango kosala mpo bango moko bazwa makambo na maboko bazozela kaka ye aye lisusu donc omoni esika basi batie bino ndongo na mawa ye moko kutu ndenge azali wana baperte ya mémoire pamba ezali mawa lelo bato mosusu ekomi lokola bino bozoloba bolingi démocratie mais mutu soki alobi likambo mpo na Tshisekedi bosiliki bobandi kofinga ye non soki bamoni ke likambo Tshisekedi asala ezali normal te mpo na nini baloba te bozwi bato bamboka baimperiuma batuna te ekomi ya
koloba ke soki bosali boye non. Bino boza ba vrai dictateur ndenge boza wana. Bino soki bozwi Congo lelo. Na banzi kutu ndenge Joseph Kabila zotika mwa ba chaîne ya mike oyo elakisaka bamakambo mpona koloba n'importe quoi. Na banzi bino bokokanga yango nyonso. Boza ba vrai dictateur. Mais malheureusement pona bino boza na chance te pona kozwa mboka Congo na tango oyo. Po tango oyo ezali tango ya Nzambe. Nzambe nde azali kosala. Mais chance eza pona bino te. O nazali koloba bokanga date ya lelo. Boko bunda, boko sala nyonso. Boko bimisa mitoki ya bambuma. Mais boza na esika te. Na kati na masolo ya vision. Ndenge ezolakisa. Joseph Kabila aza nanu wana. Nayebi ete bato mosusu bakondima te boko finga boko loba. Mais o nayebisi bino. Soko zakaka moto na mokili. Zala pomba. Pe zala bulantulu. Ozwa makasi ya kolongola maloba onga na lobi wana. Po ezali maloba oyo Papa Simon Kimbangu alobaki yango oyo ezalaki révélation ya Nzambe moko pona mboka na biso. Mais yo zala siko bulantulu po ya kolongola yango. Soko za olongoli yango to kolobaki ozali penza vrai bulantulu, oza penza vrai pomba. Mais tant que bokoki kolongola yango te, boyebaka ete boza ba pomba te. Vrai pomba kaka ye moko Nzambe oyo apesaki liloba wana. Ndenga lobaki ete président Joseph Kabila 4e président oyo akoya na mboka na biso yende akosala ya mingi pe pona mboka na biso. Ndeko soko boyi oyo prophétie ya Papa Simon Kimbangu sala mokili na yo. Soko boyi sala mokili na yo. Soko lingite sala mokili na yo. Soko bude sala mokili na yo. Soko monike pona nini baza koloba boye sala mokili na yo. Me kotika na kaka ndenge wana. Ba vie na bino oyo ba opposant. Oyo baza koluka bokonzi sikoyo tokomi komona ba vrai face na bango. Bako beta basisi basapato ekosila bango. Basapato ekosila bango bandeko basisi bako bandeko beta na seko po balukaka ba poste. Basapato ekosila bango pe ba cordonnier ya Congo bakonginda mikolo yo somo bako bandeko memela bango basapato po ba talon nyonso tu ekobanda kosila kote moko. Bato oyo bakozala na chance oyo bako diriger Congo na biso ezali kaka bato ba respectaki dialogue ya masolo ya oya. Nde bango nde Nzambe ayebi bango pe chance ezali pona bango. Soko ndimi te bokomona kimona meso na bino. Merci. Oya kondima te. Oya monike andimi te andima te. Oya monike akoboya na ye boya na yo. Mais réalité na terrain eza komonana. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Sacré Sola. Olela teza makambo eyaka. Soto pambedi na libulu molimo teo. Uno monaki edimile sheke. Osali goma beteo. Elvis Chou. Ozoma maboko mama. Metiola. Le Bédandres. Eleka pomela yo monai. Akole kokoma yo kiloe. Feza RDC. Ozoma maboko mama. Ozoma maboko. Wololo. Eleka pomela yo monai. Akole kokoma yo kiloe. Et Don Tsonsa. Ozoma maboko mama. Ozoma maboko. Wololo. Daddy Soso. Akole kokoma yo kiloe. Olela tesa makambo eyaka. Sota pambedi na libulu molimo teo. Guido Epolo. Top Melody. Ozali goma beteo. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan oyo kiyango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! yango ya bien Keba Toto Kantiaba Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bonise tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Folomona Ibwe Bunani Tamba Adiansi mokongwa koba Jean-René Kolo Mamalandu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André Les Sapoutiers Adas Guy Mabita Alain Djaba Décidé de faire Yari Kilumbu Peka Bango Bigoko Ko Sami Sasseur Nono Makandila Fier Jean-René Tuzolane bayaya Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba Soutiat Tuzolane bayaya Tuzolane bayaya Tuzolane aye Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona
tire leçon na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.